Là, c'est la procédure. Aujourd'hui, c'est spécial. Est-ce qu'on m'a donné d'autres Nous entrons d'abord. La délégation entre d'abord pour déposer. Excusez-moi. President, na president makuna. Ceux qui vont là qui sont bougés par deux. Tout message on va pour en discuter, et ça, les cavités que Papi Melabiso accès à quoi? Il y a un moment où on ne mérite pas. Quand on doit démissionner, parti fois on la casse dans la police. Maintenant, on me met la casse à la combattant. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sérieux. Il y a un moment où bien. Nous sommes là pour soutenir les institutions de la République. Nous sommes là. On n'est pas venu. Forcing est à la tête, s'il vous plaît. Reculons. S'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Tout ça, la forcing, soyons quand même des intellectuels. Soyons quand même des intellectuels, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon frère, il faut être tout ça, forcing. Soyons quand même des personne. Donc quand il a bureau à Kabouna, Namboso, de déposer mes mots après l'assassiment, de ça les déclarations. C'est ça le principe de la démocratie. C'est ça aussi les beautés. Il y a un pays de droit. Maintenant on ne comprend pas. C'est ici le palais du peuple. Les Bango Basimbiangote. Yango Tomo Naïke, ennemi à peuple congolais, ce sont toujours les dirigeants Bazakota Félix, au Bazako Lukakaka, intérêt à Maboumuna Bango et non intérêt à la population. Et le cause à la voie moko légal, voie pacifique, aux opinions de la biso. Yango les gars problème. Biso toyawa pona kosala mobulute. Ceux qui ont allé biso bien, nous sommes les intellectuels. Toye poto totika mémorandum na biso to lire yango. Toyo kanina la police à la porte que ceux qui boyaient il y a 5 personnes qui vont déposer. Après, binonyon sobozeli bango na katia hémicycle. Ceux qui vont lire ensemble. C'est ce que nous avons respecté. Mais à notre grande surprise, nous sommes arrivés au Koutiawa, un major qui nous dit non, Bokoko Tate Alinga créé mouvement Mokoboy. Pour Bagaz et Betama. Ah, Wabiso Petoye, Pona Kobundate. Toye Pona Kobundela Mboka Nabiso. Toye na palais du peuple, Oezambo Kanabiso, où il fallait to revendiquer Badroua Nabiso. Toyawa, Toye Pona Ko soutenir ba marche, Oye Kosalema les 15. Les 15 bisoto kozala sima ya ba gouvernement, institution établie dans notre pays également, légalement. Mais to côté le mela batunyo se kozala banguna ya mboka, o to kozala ba marche pona ko déstabiliser mboka, pona boye bisoto côté le mela bango. Ata soki ba yokani na la police que biso to salate, bisoto kozala kaka. Merci beaucoup.
Tindika la lumière du jour, Tindika la chaîne qui vous amène toujours les informations. Tu peux vous s'abonner massivement, donc tu peux nous bamboter, aux hommes bisika, tous ali, tous awana. Parler du peuple, c'est que bande quoi de personnes qui ont pensé bon mémoire na bango, il y a marche au penda tolo ba jour J moins 2, il y a mokolo ya mercredi. Tu éviter to ben en coïncidence, to ben en bayoka la ki tolo ba peni. To éviter beaucoup mona lolenge bakolo ba na mémoire na bango. Koko teza mo mbutu koko teza mo pasi mais tozo meka un peu si ba kele kokuta na président de l'Assemblée nationale bo sokudia kwanga après awa beaucoup mona descend to kosa na niveau ya hôtel de ville pour na kokuta na susu mona mboka Argentine ngobla bolanda ba interview bolanda président Jiko ndenga zoloba na Tindika télévision date ya le 15 au niveau PCE qui si mais bato bazaki na avance ya date sur les équipes la moko basala qui na ensemble ministre tout une idée pèse boyeka avancer bon en fait ceux qui batu balobi que no batu ya lamuka bazalaki na avance ya date wana donc esika wana na ebité wana to pesa faute na temps ou bien to pesa faute na nzambe c'est parce que oki kozala mutu mususu aza professeur mutu mususu aza médecin mais bazora paye jour moko. Donc, exact que nous biso to sali copier coller au cas contraire bango nde ba coïncider na date na biso c'est parce que biso to bandai ko étudier déjà comment est-ce que to ko na ndenge to utu ko longwa na ba confinement na ndenge na moi ba mesure mususu ezwa maki ba décision ya ba autorité ezwa maki to luka ki moyen nini to ko relancer par rapport na o étali ba activité donc yango date na ki pe gentiment ngobela bien la boki pour na ba déclaration ça laquelle marche ko na partie mon côté nous de l'IDPS nous ngambu ya décidé pour nous marcher pour éviter des dégâts. Donc pour un message oui pour un message vraiment il y a ndeko Gentini Ngobila eza mutu ya makasi mais to ebisi na ndeko Gentini Ngobila aza gouverneur de la ville auto respectaka moi mingi donc makambu ya kotambola na biso peuple souverain ezo concerné nango banani ba agent ya hôtel de ville te ezo concerné pays te po ezaka ndé pouvoir ya peuple congolais donc biso to kotambola wana avec peuple congolais o yazali souverain biso moko ba souverain premier donc to sali appel na autorité moko te aya ko accompagner biso il suffit pour na ko reconnaître kaka pouvoir wa zanango ezala te que notre toza ko sala makambu na légalité ndo moni na illégalité ndo moni que notre pesi information donc pour na ndeko Gentini Ngobila a tchana mutu te que no biso to koboya ko tambola pona ye toboya ko tambola pona ye te dans un mode d'ordre te pour mode d'ordre biso ba tout pesi biso ba organisateur biso peuple souverain donc biso ba kolomboka nde to pesi mot d'ordre donc yende ngazaona to pesi na nini na responsabilité azana to pesi kaka information donc azana droit ya ko tolérer biso marche ou bien non ko tolérer biso marche. Merci beaucoup Naibisio maman donc zala penza assuré okoloba papi madi la bisaki ngai makambo moko eza mutuya les jours ngo wana batu bakozala toza toujours dosso ya parler du peuple beaucoup mona ndi bande ko bakosa déclaration pe ba ko tika mimo na bango toza libanda ya parler du peuple mais ba quotidien to ebité jour il y a mercredi on ce qui ko zala boni bonjour ndeko. Oui bonjour madame journaliste c'est comme si tout le monde a les 15 ans où cause la catastrophe pour idée il y a les 15 il y a idée personnes qui carambala moko tout ko sanke bandeko ya la mukande bazaki na idée il y a ko sala marche na bango pour na calendrier électoral na bango bon na éviter autant nga komola yoka kala parce na éviter ce que ezala kaka la mukango ezala kaka bon je ne sais pas ce qui fait la bazala kaka pour la mukina nke bazaka olala donc marche et kozala nango na kimia nyonso to senga peuple congolais tout bazala mais c'est le gouverneur de ville de Kinshasa mais c'est Gentini Ngobila et ça dit juste de informer qui to informer déjà en tant que biso ba kolomboka tozo sala marche pour na soutien ya ba institution ya mboka na biso mais lelo o biso to monique ba dongolo misu bato bazana posa ke mboka na biso kimia ezala te ba limba bebisa yango to lobi boy tous les peuples congolais au nom de Fachi donc tozala wana okita o matambule kit ebeta te biso tokozala partout na tala banzela nyonso ya ville ya Kinshasa nazo bisa yo maire les 15 kozala koyinda eza maloba ya Joe Biden donc ngane nazo loba bona bike peuple congolais ba bike Joe Biden na lobby donc mutu akotika na ndako kozala te j'espère que même na bato ke misala te bon marche wana na bike souci ya peuple ba na souci que non bazala na marche
ndenge yo ke kopekisa ke marché ezala te ndenge peuple congolais ba na souci ke baza na marche wana ndenge peuple balela na bango président na bango Fachi Béton oyo biso tobengaka aigle oyo biso tobenga gangi ya filme Fachi Béton non donc marche wana vraiment nazo biso mama journaliste naza na posa ke yo jour wango zala déjà na tongo luka ba caméra même au filma ndenge likolo yo mo kondima soke charisme Joe Biden combattant impossible aloba imama solo donc yo mo mona pena ke non mukolo ngo na so biso même tala mitu ko mona tambola te parce que jour wana zaka jour à marche na ba chauffeur des gars ba tout donc ba on jour à marche donc marche zaka moko ya vision Fachi pour na ko soutenir l'institution à l'état et si bato alamuka bato voyou madidi c'est akufa akenda kala na mboka la bango zonga voyou madidi za suna Congo te donc c'est ça nde on a rolo bilabino. OK, merci, on s'arrête. Merci. OK. Oui. Bonjour maman. Un petit mot par rapport à la marche. Un petit mot, Isaka, que marche le plus populaire, Binomo Boumoni et Bangisi Batou. Et puis c'est panique, Yango Moni Lelo Oyo, Toye Liboso, il y a Assemblée nationale, où ils allaient Ndako, il y a peuple congolais, mais le réseau Kamoussanga, il pendait Yangwana parce que Biso Toye Kosala juste une déclaration. Mais tout le monde il y a la police va boire biso to kotanto éviter et dit que marche na biso ezali marche moko pacifique oyo mwana mboka jeko be abengisi pona to ya ko participer na yango pona ko soutenir ba institution ya mboka vive vision un chef de l'état Fachi Béton oyo azana souci ya ko zongisa valeur ya peuple congolais ndenge zaki kala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, voilà, toujours au palais du peuple, bozomona ndenge ba combattant bazoloba donc tobite mo kolango il y a mercredi soko ko suka boni mais bon to ko senga bozala wana po bomona ba descente ne to ko sala na IDPS partout to ko sala pona ko tambola voilà tozanga morote toza ebele toza na internet to ko senga penda benda na poussa to meka un peu ko décortiquer na mona peu tellement kala tozi sous occasion okuta na mokola lelo donc marche ndem te kuta nsibiso to. Merci beaucoup, maman journaliste, la meilleure journaliste femme du terrain. Non, marche écoute Annie Sibiso parce que ça et le ça événementiel. Hein, bah période ça et le comment ça événementiel, bah il va protéger ngo, ko ba ko devansango pe ko marquer histoire. Yango moni sali ke photo ya pour makambo batamite mabe ba ko tiango. Oh bah ok, on a volonté à mboka te mais et comme une volonté à individu, yango biso comme ba défenseur ya peuple autre ba vérité pour na mbongo na mboka oyo. Yango to se présenter na qualité à G26 pour na koyeba ko défendre ba institution na biso na marche to bengi pacifiquement, il y a le 26 et il y a le 15 pardon, mercredi pour na ko défendre peuple congolais pe na institution ya mboka oyo ezobunda pour que lobby et comme vraiment un véritable état de droit. OK, merci internet mais notre batté date le 15 pour nous ça comme colonie pour au biso ba congolais to peuple to bande ko maintenir ezala ki ya la muka ne bande ko bazwa ki le de ba comme déjà à niveau hôtel de ville ya kotika pe mimo na bango mais o ya IDPS kaka te ya IDPS ezali G26 ali groupe des associations qui soutiennent les actions du chef de l'État ne ba signé IDPS a si marche IDPS a sa marche pour qu'on a mon Kakabuya ou za secrétaire général ya parti les gestionnaires au quotidien que j'ai sali okoyo kango na ba zone officielle de la radio ngana oluka mama ketia yaka non tobetelo mo ya shoto na marche mais biso ce qu'on a lukiote biso toyé awa na compte il y a G26 na compte ba mouvement association auto kambarazo ko soutenir ba action chef de l'État to monier que nos institutions sont en danger nous devons soutenir là où ils ont avancé et nous devons aussi dénoncer et si ils ont emboîté toujours pour na koluka intérêt à peuple congolais voilà ce qui définissent notre présence et notre soutien ici. Ils sont tes non, tu écoutes dans le quartier 1 Nanjili 6h du matin. Na quartier Nanjili. La place là ba ba bandara. Non ba ko ba ya mutute biso ne ba kolo bala bala te madame. Tango so ba bango ba nani na ndenge ni. Na ndenge ni moko za ba nani. La souveraineté de l'État appartient au peuple congolais. Bagazi pesate pacifiquement. D'ailleurs bango de kutu fo balongola. Bango fo balongola. Biso to bandara na 11e midi 10e midi to bandi marche absolument to zobima. Mais auto comme na tchang wana to komi ko région de chaque marche est à l'adresse, il y a itinéraire. Itinéraire, on a vu ce zali, tu as quartier, tu parles du peuple.
toya ko déposer ya suka memo ya suka pona ko définir suna international na obeta masolo ya solo maire maka jusque le roni ozomona mabe place wana international te maire et le roni ozomona mabe pona ndenge to marché na bino to bandala bino canaliser bango po ba senga pardon bazo marché bazi autorisation na l'état te comme si l'État n'existe pas dans ce pays. Te biso si to koti ba délégation ba na kati biso to tikali to sala déclaration libanda tout le monde to kota plus de 150 personnes to kota na bureau il y a 4 personnes et ça la marathon no moni biso ba leader de masse to ye a to bito tikali libanda to sala déclaration ba ndeko ba déposer il y a que ba bengango de régime de l'information venir déposer votre lettre to ye to déposer to bimi déclaration za libanda c'est la presse qui va maintenant dispenser l'information que ba international G26 ba kende ko déposer lettre pour na soutien il y a ba institution de la République c'est clair et ça c'est ko benga na hôtel moko boye bo voye na bino ka mibale ba pangistanais ba ndeko bata côté moko bo mo sa ba bilo na ça a été non mais to libilo ko na te donc j'invite d'abord l'opinion nationale internationale les 15 ezali ndundu wa kumpala tondo batula pakaba mona preuve na ba ou biso bakolo masolo to banango tongo maintenant la casquette ya jeunesse na casquette ya association ezalate ko il dépêche parti présidentiel va nango poser mais biso ba leader de masse kinois biso ba leader congolais to bito welango na terrain pona ko soutenir ba institution na biso lelo bato ba défendre Kabila bato babuba batombola Moïbi ya mboka muzito asala na Kabila lelo ninga pesa biso leçon azala na destruction à 18 ans Mouzito azala la destruction à 18 ans. Alors yo yebi yango, oza journaliste à l'élote, tout la vérité. Oh, yo 18 ans yebi. Après le ngo comme donneur de leçon. Oh ezo sa bande collapso. Ezali kamba keto, baza bata keto. Yango na keto na bango. Biso pe bakolo baboule bakolo idéologie. Tout soutenir ba institution po bango basuki ça marche na Moïbi. Basuki ça marche na Bitumba. So yango biso to robima, to kengela pena ba institution na biso, muto linga sa buzoba, to tie maboko, to pese na baki de droit. Ok international to chité awa mais to sengi kaka to za posa makile tanga. Te kozala te, d'abord ça biso to kozala encadrer na la police. Te to kozala encadrer na la police. La police a encadré biso to marché librement na bakaliko to tombola soutien aux institutions de la République le peuple congolais c'est ça la beauté de la démocratie mais si maintenant quelqu'un a une volonté morobo le libeba nesika biso to kozoyer to zuye tant que ba garder du pouvoir to ketika na baki de droit asibir peine na kosukisa na liloba oyo revendiquer certains droits, maman qui est avocat, revendiquer certains droits. Mais troubler l'ordre public, c'est une infraction. Donc nous ne pouvons jamais accepter bande à voleurs, bande à mafieux, bande à mibi, pas troubler l'ordre public. Et si mbate, biso ba mère na so te kana ba balabala ba pondu ba nunda ba mapa ba ni. Mère avant d'arata ba mobaye ba beti ndunda sabo. Biso la lanzala. Donc si mbate biso photo zalana pena les gardiens du temple to contrôler base, to kengela pour mettre fin à Babavir. Hier, ça nous député. Aya Rovana a parlé du peuple. Hier, Mouzitou n'a failli. Il y a fallu que dans le trésor public. Mais Mouzitou a battu s'il vous plaît. Oh merde. On est avantis être de chez nous. Yo zombongo à l'état, zo sa musala l'état. Yo zombongo à l'état. Mouzitou n'a pas droit à cause. On a droit à ndengeni. Article 243, il y a règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale, et le BINU. Député au sali 7 séances, il y a nos participants à la plénière, il faut pas ravirer. À cause de ça, un communicateur d'investigation, je mets tous les textes de la République. Comment il y a aucun contrôle? Il y a un moment pour soutenir l'institution. Il y a des gens qui veulent se faire des hommes forts plutôt que des institutions fortes. Nous voulons des institutions fortes et non des hommes forts. Mouzi tout est à aventure et kenda. D'abord, il y a initié des pétitions. Il y a Mouzi tout pour 300 maisons. Affaire Gekoko, na bande lango lisusu. Pour l'action que c'est un mafieux. Aïba trop. Venango iba Mouzi tout. Na yo ka mawa po bon na ibi yo kokano yo mamanzelo ye biangote. Na ndimite ke yo obima. Arobima te. Donc yo le roi ba okosa yo. Na pesi rendez-vous bo lobby. Tokuta no na sanzete na base na expliquer la réalité nyonso poto betango. Merci na yo maman Julie Anganza pour na ba soutien. Maître Dona bino nyonso na bosanyote serviteur des autres Jekobea, Dr Kazadina, Vision Fachi, président Willy Kala la morale ara likolo 6h du matin 6h juste to bando tambola c'est que to ya 4h. OK.
Merci, courage. Sécurité zone, ça va. Vraiment. Non, il y a Toujours vivant. Charge à jeunesse à ça. On sera là pour soutenir G26 et Sengu Naba, peuple congolais, Mukoloya le 15 septembre 2021, Nangongaya 7h30, na quartier 1 na commune Yandili, Tokozalawana, peuple congolais, boya to soutenir l'institution ya mboka, l'institution mboka oezali président, parlement, gouvernement, mpeku et tribunaux. Tosengi na ba congolais nyonso boya mukolo ya le 15, mama, tata, kulutu, koko, tika makam nyonso kosala yaka to soutenir ba institution mboka parce que yango ndezali bolamu pona mboka ezali na groupe moko ya bato quelconque o bazoluka ba déstabiliser ba institution mboka. Mais biso G26 tolobi non et non, nous sommes prêts pour défendre ba institution ya mboka. Yango to sengi na mutu nyonso ozala na marche ya le 15 pour to soutenir ba institution mboka po mondi mobimba ezozela mokolo wana ya le 15 ezana bandeko bazo préparer mabe na mboka. Mais biso G26 tolobi nous sommes prêts, tozali prêts pour na ko défendre ba institution mboka na lobby. Présence ya ndeko na biso
Il y a bande on a biso au bazwami un peu plus partout. Bauti kokoma déjà wa awa tozana parler du peuple objectif toye kotika memo na biso pona kolakisa mokili keno makambo yo bato mitema mabe bato ba détruisa Congo pendant ba ane belé bazo kosaka na ba média tongo midi pokwa biso toyebi yango te o biso toza ko reconnaître eza changement ya ba institution donc le peuple congolais atanga ina yo soki to telemi awa ezalaki pe des choses te à côté les malobi parler du peuple ezalaki lix pour na peuple congolais ngai na yo to komisa on dirait toilette donc eza ma sécurité c'est parce que to moni changement eye mbongwana eye donc ba institution ya mboka ekomi kotambola malamu na par rapport ya vision ya mokonzi ya mboka o azali mu kwantombolo fachi beto fachi biki rouge yango toza ko sala toujours appel na peuple congolais jour J-2 donc to bengi si peuple congolais de partout aux zoami il faut to se manifester lelo à mokolo le 15 na boulevard Lumumba arrêt quartier 1 donc tous à la vraiment ébélé il y a ébélé soki ndeko Martin Fayulu alinga réclamer aya na parlement soki ndeko Muzitu alingi a réclamer aya na parlement mais ye azolia mbongo naliaka soso te molia maki voilà to globali ça veut dire que soki oliaka maki ça veut dire oliaka soso soki oliaka soso ça veut dire oliaka maki alors comment yo ozozo mbongo mais en même temps aux voter na okende te vous comprenez ça veut dire que bande ko na biso ba luka stratégie o nini ba ko sala parce que démocratie ici est vendue nous vendre ça état de droit vous mona en tout cas makambo yo confirmer que les 15 vous en antela vous mona mo bondo te to to banda ki déjà banda kala to la kisa banda to bandi ko la kisa bango na basali eloko te ozomona nanu namoni ata place moko balakisinga ke otala basangana ki 10 15 bazate en tout cas tozobeta bango filmu na filmu
Jeko bachang na kati hotel de ville biso ye bachang za Jeko awa nde Kongo nde Jeko bachang Jeko be bachang La police est comme un professionnel. Madame Jeko. Bien contrôlé. Qu'il soit là. Qu'il soit là, pour Bango Bambota.
Merci. Rendez-vous les 15, ozalaki na palais du peuple kuna baboyi koyamba biso. Toyeti awa na assemblée na gouvernorat hôtel de ville baboyi koyamba biso. Toyaki ko signifier na mokonzi ya ville province ya Kinshasa ke biso tokotambola les 15. Ye aboyi koyamba biso, ba service na ye baboyi koyamba biso. Biso lokola JTD, regroupement politique nyonso oyo soutenir président de la République Fachi Beton tokotambola mpona kointercaler bato oyo ya FCC oyo balingi kodestabiliser institution ya mboka. Ce qui a été déjà dit est dit. Rendez-vous est pris pour le 15. Nous sommes les 15 de Rotina pour soutenir l'institution. Nous sommes biso tout le monde à clarté. Et ça clair parce que biso. Oui. Nous
nous sommes venus dans lieu où c'est sacré pour la conformer l'autorité de tutelle, mais vous avez vu le comportement là, à la qui s'est petit à petit, dictature pour la salir l'image à chef de l'État. Nous avons voulu faire une équipe de 10, une équipe de 5, une équipe de 15, le tout a été refusé. Voilà mes contacts de Wanango. Le message au biso de PCA. Rendez-vous est ça le 15. Amata Kita, biso Pati, Oekamami na serviteur des autres, Jekobea, Azala Zala, Rosana Libanda le 15, 6 heures juste dans la chambre na quartier 1, on a kotambola bakaliko, pour soutenir l'institution à Boka. Mais nous sommes biso to kuta na nzela. Asa légalité contrairement à volonté ba soutien ya Boka na biso. Biso to kosimba bango parce que biso IDPS nous avons l'histoire de ce pays. Tolobaki IDPS au faire, nous n'avons plus droit à l'erreur. Bon matabo kita, to bengi opinion nationale internationale en témoin comme on a comportement à Chatini, l'hypocrite numéro 1, asa la carte à l'union sacrée, Kinshasa n'est pas uni. Je dis merci à maître Nadia Jean-Marc Kaboun, notre mentor, à l'obéi bien, Auré Pobamo, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, il y a des inondations, il y a aussi l'insécurité et il y a aussi la dictature instaurée par Argentine Mobila. Rendez-vous les 15. Rendez-vous les 15. Rendez-vous les 15 heures du matin. Nous aussi là na awa, auto libéré boka, auto kutane na nzela. Atia na mutu Argentine. Parmi les situations mboka biso to soutenir, ya za la quantité. Mais to soutenir. Mais comment biso to ya awa, on voit ya mabiso, akero ya mabato baza compte que pouvoir quoi comme M. Voyou m'a dit, afin de ce que vous avez non, mais biso to ça la sikoke, pour qu'il y ait pas ça là. Pourquoi ko ya mabiso? Par rapport à quoi? Et puis à un niveau Oh, foi tava câmera tika ali. Rapport ya rentrée parlementaire pour les années 15. Comme il y a un moment où vous avez na kati kuna abandi na Sénat et puis yake na Parlement moyen assurer sécurité. Alors à proposer à Boïté mais à l'obi na bande kona biso ya Lamuka ba kosala marche na bango les 17. Pour na biso ba totozo soutenir l'institution ya mboka à l'obi tout ça la yango le 21. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstan et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kamana katia Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai ngai, ndole,
fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso mpenza oyo ekobonga mpo na cuisine na yo ezali. Oh yes yes yes, olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela, olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star.